penza ba réaliser ça journaliste ya solo parce que biso nde toza boye ezaka effort na biso mo ko vando otala kandi mo konzi na titre na yende nga kenara mo hôtel ya mami lela osalisi Hélène Kalema osalisi bozongisi boye moi penza ozi moi formation na open audio ba dio sala banani avana na ba de l'école na facile makasi soka aza mayele ba to sala défi to sala défi penza ba réussir aya asalela biso émission na chaîne na ye abana na français na ati na cette émission sina soit tu vas réaliser cette émission ça est journal à présenter journal beaucoup kime na so ke beaucoup kima parce que quand ba réussir wana ba mura baza ba valeur baza ba oponder na société te ba mo boya so ba réussir si la sonne yebisanga banda ba réussir akoma na SB apporter si la nini apporter si la kaka à part barantine apporter si la nini comment il a vu bah le corps va réussir on a pas tant là on va anti valeur ça sans valeur donc ça dit son niveau faut le moment on a dit sur là hier maman mobile ba cité nyon ça sali na boxina les chèques ba comédien avant d'avoir mutakoma mama bisenga senga pesa nga kabela nga sokeka so ka sengi ta olia ta vivre na ni asala musani na cité oh ya sali na boxina apo le là ko za mukala esila de là qu'on comme porte-parole ya sila ozanga oyeba mon na vie sur otani ata moi c'est très important na vie sur otani ata muki ona notion na mutu c'est très important na âge na yeba city asali na final au jouer reine ba to au comme ça le comme babikana na mango ba na jouer bana na na final pe ma yebi comme amour ate so atala raté ayebi kombo ya lo ba likoro lo amaite maman international mayebi ba kombo ya ba ST ayebi ba kombo ba mida te soki sila tala raté soki sila tala raté même la répondante ya oso ana sta de marché mo on lelo ba compara sila na Belvite Belvite akoma la likoro nta koma conquérant ya sila za kadafina ba réussi Now we are going to Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission, votre émission qui est présentée par votre humble représentatrice Chancy Siana, la Cléopâtre, mon Souni, autrement dit IGF. Voilà mesdames et messieurs, en tout cas, dès que la message bonne année, na bande de soit bonne année, na maman ya famille Libota, ma papa ya famille Libota, ainsi que ba noko na biso ya famille Libota, sans oublier ba maman le qui batata moi si. En tout cas, nzamba batela bino nzamba bomba biso to zala kaka wana, to zala kaka surtout mingi vraiment pour la promotion. Il y a Madame Belvi Kandi. Voilà, mesdames et messieurs, film la biso. Et ça, déjà, wana, la combo, la bonus plutôt, et outil aussi là. Tout le monde, il y a la bonus et outil aussi là. En tout cas, mon tour, azu, ba par, na ye, bato, ba sala ki bola, mon film, wana, bazu, ba par, na bango, il y a bolamba. On fait ba sala ki mabe, en tout cas, bazui, bambanu, na bango, nenge, tolo, ba kabongo, na linga, la, vraiment, maman, commis, l'issue, sur le bin, ata, maman, l'équipe, Pams Matondo, maman commis l'issue, maman commis nini, maman commis l'biso, pasteur Didier. Na pasteur Didier, on a tout le monde déjà na affiche, le moni, il y a pasteur patron, wapi, papa Serge, voilà. Donc, papa Serge, en tout cas, pour n'anga, ba fleur, vraiment, na côté, wana, soki yondo, kozala pasteur, en tout cas, kozala, comment, plutôt, komakas, parce que, ouais, karnaka, rôle, wana, makas, ceux qui peut, kozala papa, là, ceux qui peut, kozala papa, joueur, parce que tout le monde y est, pe, na, katia, affiche, vraiment, et kozala, plutôt, komakas, parce que, na, bino, to, yebike, ba, bango, et ça, là, en tout cas, ceux qui, madame, Belva, lobika, ka, action, bino, et ça, là, ka, bongo, moussala. Merci beaucoup, la bande de cognos, ba, ko, jouer, na, katia, pasteur, Didier, biso, mon, to, yebi, déjà, na, katia, Belvi TV, ezalaka bongo, GT Moussala, ezalaka bongo Moussala, félicitations à Davina Apwa, félicitations à Linda Quoi, félicitations à Tegra, surtout, vraiment, on a battu sur Gatsby,
Vini, en tout cas, vraiment, va tenir sur la hauteur pour jouer. Dans le cas, il y a la bonus, félicitations, la bino, parce que, vous incarnez qui vraiment un rôle. Avant tout d'abord, to banda, n'a pas ça mingi, merci, n'a pas de cognon, sur Obadinaranga mingi, Evelyne Dichesse Tounani, merci beaucoup, maman sociale, notre vieux Blaise Mokabi, en tout cas, congélateur, wana pefona monayango, sans oublier mon vieux Serge Vita, les bijoutiers, le cambia bijoux, le cambia or, tout ce qu'il a yango, il y a Serge Vita. Voilà, Béni Sanga, là, le maître Merlin, encadrement, toujours section doulé, en tout cas, tous à la wana, pour ma côté, papi mangwana, et vous ça là, kitoko, makasi, merci beaucoup, na femme, ce matin, no, autres, ça n'a awana, kati, ya plateau, nanga, merci beaucoup, na, dipine, ma charge, et tout à écouter. En tout cas, ma grande sœur, nanga, pourquoi pas, na Bianca Zanga, ya ça, la razou, assume, dans le bas, Congo, va dire, comme ça, c'est la tangi, na souka, en tout cas, ya nanga, la salle, la razou, Bianca Zanga, zala, zala, donc, enoch, zolo, ye, on a pénal, les lots, azana, sima, ya caméra, na, ngai, les lots, voilà, bande, comme on a dit, acte final, télévision, tout ça, bon, on a plateau, nanga, les lots, na, maman, le, qui a famille, bota, ou, abinga, na, kumbo, ya, femme, ce matin, tout ça, la, analyse, n'est vraiment, tout ça, la, kaka, Nicolonio, parce que, biso, na famille, bota, tout se soutenaka, tout ça, la, kawana, pour nous, ça, la, analyse, biso, na, biso, parce que, mitou, na, biso, en tout cas, et ça, là, voilà, quand on va le bananga, ite, qui va passer, soit c'est pas pour la caméra, parce que, caméra, et ça, déjà, il y a, au fond, ma, et non, plus solo, sur le bon, même langage, langa, en tout cas, côté, à qui vélo, au fond, la biso, plat d'ensemble, que ça, là, qui toque, merci beaucoup, na papa Faustin Ngombo, papa Faustin Ngombo, donc, merci beaucoup pour moi, ma bilo, quoi, il faut, ils allaient, donc, aux zala, maman, comme ce matin de bonjour. Bonjour, moi, la souka, la famille de Gota. Bonjour d'abord aussi à moi, la souka, ouais, l'équipe va beaucoup venir sur la maille. Merci beaucoup. Bonjour, la famille de Gota, la famille de Gota, focus, la film, la vie, la sika, maman Lambi, maman Lambi, maman Lambi. Pasteur Didier. Ah, Belville Kandi, la patronne a été avant la banane, il faut la bête de l'homme parce que aux âmes meilleures. L'inspiration est aussi la madame Belville. Mais tout beau son a été, il y a Sinak, madame Belville Pazawana. Si. Film est au bandama. Si. Madame Belville Aza, la Sinak, madame Belville Aza, et pas y a la douce, jouer. Maman Belville Aza, il ne pas Cardozo pour jouer. Donc, maman Belville Aza, actrice en fait. Aza PDG et entreprise naïe, il prend les artistes, elles ont droit à jouer partout pour inviter à jouer parce qu'il y a des années matalana, il y a des années l'olène, il y a des années humble, elles ont social. En tout cas, donc consommer tout la biso pasteur Didier, autant la bande qu'on a fait la biso la boniche n'enge souki, autant la ligne d'anenga souki. Yango na vie, totika orgueil, totika complexe, totika te jalousie, voilà. Zela tana o tsope koki e koki joka te linda zaka ndeko ya Davina te mutazaki ndeko ya Davina ezaki Keni tala ndenge sukeli en tout cas bravo na Belgique Kandi na film la Boniche, bravo aussi à Patricia o azwaki Boniche wana ba film leki wow famille bota la Boniche sili to consommer pasteur Didier toyebi ke mama Belvia ratakate tala la Boniche ndenge esukaki Davina babwaka ye na piscine ba commissaire Alfred total la paix pasteur Didier ekoleka ndenge ni bafo pasteur na mboko bakomi ebele ba vrai pe base ebele voilà mon pasteur ozala nani bo mona déjà affiche ndenge eza kuna oyeba déjà pasteur patron a incarné ba rôle wana bien papa na biso Serge en tout cas ba bon séjour na Davina apwa na kati ya Lubumbashi akeka kosala musala na yango musala ye mona na miso ba en tout cas to consommer merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles maman bébé Cédie maman Kibérange et bien nouveau ma garçon Paris Natacha Golo la patronne je te salue aussi Dipine et tout à écoute avec la 7e bagarre ya linda bongo na question la roger bote na mali sous la mémé ya famille bote na 7e bagarre en tout cas merci na la maman chérie à moi si maman Gina Mabia la maman Germaine na caisse na carte France Maya chérie Jean Bosso na carte France aussi je te salue en tout cas la question na réponse na ma chercheuse voilà merci beaucoup là je profite encore de dire un grand merci à maman bébé mémé et à famille Libota et pourquoi pas na maman Gina Mabia là aussi la maman chérie maman Claudine Bokato la maman José Loussadi en tout cas voilà vraiment abonner la situation sur Baya à chaque fois matière le beaucoup na bango na ba commentaire en tout cas ça la biso kitoko makasi voilà te beti déjà les solo ya film et aussi là la bonne aussi là tout ça bon on a pasteur Didier o ezaki lelo et que cause à la teaser tu peux ma présentation il y a amateur en tout cas film na biso et ko bana les 19 janvier film na biso pasteur Didier et bana donc lobby dimanche le 19 et ko bana wana biso sur to ebi air na mona ki air batiaki yango 15h batiaki yango 15h en tout cas à partir déjà à 15h juste nous allons wana na kati ya Belgique Kandi
bon 15h wana pardon ba question eza yo parce que on présenter émission 15h wana eza na bato libanda parce que tozalaka na décalage à 1h du temps c'est en France baza 17h biso tozala 16h donc bango kuna 15h biso à 16h déjà film ebandi voilà yango wana donc na bandaki déjà koloba voilà pense matondo lelo otomoni na internet awa internet eziki lisusu côté kuna tomonaki madame Sila asalaki émission na ye je ne sais pas ce que talaki yango asalaki yango na de Vincent Chiuzi émission ezalaki pas mal émission ezalaki vraiment pas mal en tout cas alobaki oyo esengelaki aloba oyo nga na retenaki ezalaki kaka ke na esika oyo alobi ke makambo ya bato bafingaka atalaka bango te bato bafingaka kutu amona bango lokola batente mobe bazalaka na Disney bayaka mpona basekisaka bato nayebi te par là okoki koloba nini d'abord moto liboso so totie mpe na maboke moto liboso akosekisa eza ye par rapport ya bato oyo ya omona basekisaka parce que bato oyo ya omona basekisaka te bato bafingaka baza batente te normalement na moto aza na notion ana matirite ana manière makambo bato wana basala fo epesa kanda esekisa o te totika semblant esekisa te epesa kanda parce que so epesaka kanda te mais yo orépondaka biso te ke osala na stade martyr mobili ah bon oui alors orépondre biso te ngai ntango namonaki ye na plateau nalobaki oui occasion de epesami yango oyo aexplike bato aloba asala te bilan na ye ya 2024 esepase ndenge nini mais navandi mpana natali émission na retenir eloko te na retenir eloko te de un occasion epesamaki bamatisi yo minati pendant 1 mois batieli yo poison wana bazwa atake mbala moko directement baoloba na bato ya Bellevue na bapage ya minene oyo toyebi na Congo bayokomake poison ewuti na ngambu ya Bellevue tinde naza boye navandi fo boyoka soni Sila yokisi bino nyonso soni bato nyonso bakotela na Sila bato nyonso badefandaka Sila yokisi bango soni Sila ye koloba na eloko bon so naloba eke na retenir eloko te nabosanaki donc nase rappele eloko oyo nga na retenir na émission ya Sila ye kodementir makambo nyonso bato na bango basala nini balobaka parce que Sila alobi ke batielaki ye poison miniature 1 mois mobimba Sila na miniature akitaka miniature te batieli ye poison Sila azali na Congo te Sila azalaki na poto bazwa kizemba moke na bato ya Bellevue oyo Sila alingaka kopusana pembeni ya moto oyo ayebi ke azalaka pembeni ya Bellevue te oyebi ke moto soki aza pembeni ya Bellevue epa Sila kopusana te Sila ayebi ke moto okoza Bellevue ya kopusana te ayebi te poison na batielaki yango hernie bato na ye basali balive basali bémission basous émission dini awa Sila empoisonné poison euti epa Bellevue Sila ye adementir yango olobi ke nazalaki na poison te ezalaki ka nzoto esalaki nini elinganaki place oyo nga na retenir ke makambo nyonso baloba mpona Sila bakotela Sila eza ya lokuta parce que Sila ye moko aye kodementir lokuta na bango ke makambo nyonso bino bolobaka eza lokuta aye nanu alobi ke makambo nyonso nga ezalaki poison te déjà bato na ye babimi fautif e makambo nyonso balobaka ya lokuta na nsima nango aye lisusu adédicase bango place wana sikoyo na ocomprendre te ti sikoyo na ocomprendre yango te yo bato oyo baye kokosela makambo te batielaki yo poison otiki bato ka na niveau wana parce que yo olingaka base bazwa akize bato baobebisa bapersonnalité ya bato baobebisa baréputation ya bato yo ovandi kimia après yo moko conscience no oyebake nga nde naza empoisonné te eza nde nzoto ebouge biso nyonso banzoto ebougeaka ya Sila boni ekoma poison mpe bato ya ngambu ya Sila ya Bellevue pardon baye otiela Sila poison parce que Sila aloni nini na Congo Sila asali immeuble lokola ya esosa pomme oyo bato baolokele kete mpo batiele poison baboma ye voilà merci beaucoup Pams Matondo ntango olobi déjà loni sosacom efaire rappeler nga na baémission moko ezosalama basud émission ezosalama ebele bamisusu balobi ke ndako ya Davina apwa ekokokana ata na ndako ya madame Sila te na utaki kotala émission moko awa ya tete ya utaki koleka bayambaki epa mwana na bango wana oya mobali batinaki makambo bandako na mobali to ya mwasi voilà
Voilà, Azem, ya Mubasi. Voilà. To bien on ata bongo. Papa ndaki vraiment ko solola, tout nye di kambia ndaku. Ma réaction a été à l'obi que ndaku asila eza le kwa banda kunyo santé. Eza le kwa banda kunyo santé so ke kuna moyo kota na catch eza te fo lukaka jeep popota kuna. D'abord yemo avanda. Yemo kwa vanda wat. Avant de parler, il faut bien réfléchir. Autant que tu as dit ça, puis non, quatre raisons. Avant l'ongolé, l'eau, vous avez dit son livre, il faut le voir, on a dit son aïe. Yé maman mobile, ma cité, non, ça s'allie dans le groupe Sinac, les chèques à ma comédien. Avant la wat, muta koma, maman bisenga, senga, pesa nga kabela, nga sopeka. Soka sengi ta olia, ta vivra, la nina, asala msani. La cité, oh, ya s'allie dans le groupe Sinac. Après, le là, qu'on pose à moukala, ici là. Le là, qu'on comme porte-parole, ici là. Ozanga oye bomoni na vie sur otani ata mwa muke ça très important. OK. Na vie sur otani ata muke ona notion na mutu et ça très important. Na âge na ye ba cité ça na groupe final. A jouer reine. Ba to a ko misala lokoni ba bikala na bango. Ba na jouer bana na ye na groupe final. Omoni mo foto tika ka soni sembla esilaka. Lelo ba oyo ko misala kwa sila. To ça bien analyse ba ta yele na vandi penza. Alors dit que oh mais bino fo boyo ka soni ndenge sila la kisinda ko na do sila ndenge botama ndenge komi boye na ba sitsenyo sala na sila tikala ozana nda kute ndako ni boso sila zina ivine mais l'émission na lobaki kenda kwa ngwezala déjà parce que ye aye baka yango déjà depuis kala ezala kate abe ye baka ngo depuis kala za kutuna ba photo ezala kate on se connaît OK surtout tali famille bote na baba kuku bato ama talana lokwa baba kuku bazaki au moins n'était que na ba moura ba rési ba moni so ba zetonner au monde ndako na parce que ba moni so muta yebi place assis la vana azate muta yebi place assis la vana azate ndako wana za ndako ya 2025 ya janvier oyo et tikala ozala te to yeba ni on se connaît très bien ndako wana so ezaka depuis longtemps la vina tanga yaki na carnet de loyer mais ndako wana bimakala mais soko tali ndako wana so akomo luwango aluwango na 2021 soko koti na 2025 pardon OK aluwango na 2025 kana janvier soko tali na ba film na ye ndako wana ça ah bon oui yaya tala muta bata mele kona mayele sana mutu okosala ba jeté nana za analyste avant na yo loba na vandi boye na sali ba recherche mais un fou pezala ki na walinga ki na ete ba omoni ndako na ba film na ye ezali ndako na ba film na ye ezali ba film na mibale misaki ya basuko to kota 2025 ezali peut-être epesi ye buya oya luwango na 2025 yaya ndako eza mabete eza ndako na ye na niveau oyo aza nango na basite nyonso oyo aza nango faut mériter ndako ya bosiko eloko oyo nga naza etone bakardo ozobana mike basalaka bavideo na bandako na bango Barcelone mwana moke aana ndako na komi na Kinshasa tala clôture lupango ya Barcelone ondima teke lupango ya Barcelone Ariashu oyo awumbeli kutu na théâtre te aana lupango monene na bandal Kimbondo Ariashu lupango monene na bandal Kimbondo s'il vous plaît Barcelone aana ndako na komi na Kinshasa atikala osalela ngo matalana te davina abwa ana ndako davina soko yo bimisa carnet de loyer parce que bango batukaki ye bango batumbolaki ye bango bafingaki yango alobaki ngai na bino toa niveau moko te ce qu'on a niveau ya sila c'est ma toute première fois tomona sila na ndako est-ce que boko yo sila ngo banalise faut boyoka soni na niveau sila do banda kala na sila vanda na ndako te azala na ndako te donc na ba carrière ya sila wana nyonso sila on mérite ndako lelo mais eloko etone bato ba réussir à l'obliquer madame Belleville azala ndako malunga te ndako matama ezozwa place ya monoko na ero bobo na calculer ba réussir matama ezozwa place ya monoko na kutu mwana mwasi na omona ke matama ekomo ya minene fona ça moi régime kita ko ba réussir matama débordé au moins ba litama moko ate 5 mikate o ate 5 mikate je suis place à monoko ya moko alala ka waka la section ndako na ye atika la kiti na biteko na bandal ya bijou la reine de la biso bijou la reine de la biso alors que on devait filmer kuna esika ba réussir atiki bakiti ya biteko na bandal kuna atena nyongwa ba ya kinwani ya ndako bijou la reine de la biso ba réussir ya kokosa comparaison ya ndako na Belleville OK alors ça la comparaison
Barezi asila soni yebisanga banda barezi akoma na SB apporter sila nini apporter sila kaka à part barantine apporter sila nini omoni na vie bato loko barezi wana botanga bango te baza bantivaleur baza sans valeur na société babota bango bana mibali bamikomisa bana basi barezi culpabilité ya vie mobimba barezi lelo soki asimba ata mwa contact na liboko c'est grâce à madame la vie oyo amema ye na kinga kati soki mpenza barezi aza journaliste ya solo parce que biso nde toza boye ezaka effort na biso mo ofandi otalaka nini mokonzi na tite na ye ndenge akenda nango otali ya mami ilela osangisi eleni kalema osangisi boye ozongisi boye mwa mpenza ozwi mwa formation na yo mpe oyo badi osala analyse avanda na bande lekole na ifasi soki aza mayele baya tosala défi mpenza barezi aya asalela biso émission na chaîne na ye abanda na français na ati na zete émission esila soit barezi asalela biso émission asalela biso journal apresente journal bokokima nawe soki bokokima bato lokola barezi wana bamura baza bantivaleur baza bato okonte na société te bato mo boye ya soni bana mo boye ya bibabe bayo kobima bamalédiction na bafamille na bango est ce que bana na bango mpe bapresentaki oyo ananga bapresenta oyo ananga tala kosalisa moto abatami ya leko na mayele bajete moni belvi kandi ndenge aza na asala concurrence na motu te asala na concurrence na motu te voilà barezi wana bango nyonso barezi mura tendresse yago nani zuma tendresse bango nyonso sila babenga belvi la patrona mpe eza na motu te oyo akumisa belvi makasi koleka sila na internet oyo azali abo mwana moke na balote te na ye ata botienga na filme te nga sona joue osabaje yaya defi wana etikala likolo moto alongola yango aza te mwana moke na balote te na ye belvi kandi oyebi ke belvi ndenge aza na fo nzambe apambola te kaka yango ate bitumba euti na est na nord ouest ekozwa ye te parce que fo nzambe apombaka ye kolambo eleki ebele belvi sitie nyonso asali na internet aolinga sila afongolela sila makolo na internet abima afongolela ye makolo parce que ayiseke nga naza mwana elaka na ana étoile nga étoile na nga ezobrille babongisa yango te ata sila ye asali sitia ndenge aoleka ngai te nga na trone kote kuna mpe madame sila alobi azofongola susu deuxième chaîne parce que amoni SP wana donc eza déjà akofongolisa deuxième chaîne comme quoi moi comparaison te eza comparaison te alandaka nde idéologie ya maîtresse na ye yalanda idéologie olanda idéologie ayebike belvi eza mpe belvi télévision eza na kanista olanda idéologie yaya mais sikoyo si lelo moko oloba nokamba modeke nga fo nasala boye fo vana na ozwaka ntango réfléchir parce que ya liboso nano oza nango okokokoma te bongo deuxième omeye tete alobi akomaka bafilme akoma bafilme ye tete alobiki akomaka bafilme na ye aza fokisi atalaka na ye makambo ya mafinga te soki atalaka te mayebi komo amura te soki atalaka te ayebi nkombo ya oyo elongi lokwa likoro lwa mai te mamo international mayebi bakombo ya ba ect ayebi bakombo ya bamida te soki sila atalaka te soki sila atalaka te neni na répondaki aosoana stade martie mobimba mpo lelo bakompara sila na belvi te belvi akoma dala likolo mutu akoma conquérant ya sila ezaka davina barezi davina molingano te ntango olobake mwana wana azobaka davina leki yo na mayele banda watina maluku makolo davina leki yo na mayele banda watina maluku na makolo obenga davina la patrona okumisa davina olia na ndako ya davina kabela o t-shirt osimbela davina sak davina yo osalela davina nini asalela davina nini asali natuna nanu wa bato basalaka babibiyele matami ezalaka te barejakata bakazi fo ozwa solution adimie matama basala ebibiyele bapesa bapesa matama ezwi place ya monoko makasi davina a niveau na bio te davina atika bango likolo atika bango woli sila ata lakisi ndako immeuble lokwa ya sozacom ofutela davina aza mama lopango ye moko responsable ya lopango alalaka balocataire baolota ye mais sila alotaka ndako kolo lopango babakoyoka soni donc na niveau ya sila wana nyonso ya bacarrière nyonso asali c'est la toute première fois sila azwa ndako na vie c'est la
la toute première fois. Mais c'est à Yara Koloba qui a foutu la ndako à 1500. Parce que moi, lobby, ceux qui ndako à 1500 $, les autres confirment, on ndako wana ils a 1500 $. Ce qu'on a qui 1500, ngane na zabo. Maman bisa la tsengelo mo lobby ke yaya na vu ko za lolende te soit là likambo bandako. Au foutu la ndako à 1500 fois 12. Ça 50 000 $. Ça 50 000. Si on a kinga sana ozokomele mapangu kwa mapangu na lemba de mapangu na gombe lupango na ndabu otongi pe peut-être ndabu pena lupangu déjà comment c'est possible ngana ko fili ndabu ya 1500 na poko la mama lupango ko la ndabu 10 ngana zaka locataire wana ezaki matala ya batu babate balekini na bayele ba projet ya Belleville ta yepi ya wazaki. Voilà, mais les lots qui peuvent le vite a changé ndaku. Tu peux mettre isolé pas mutu te, alinga pe ba filima ngote. Parce que ba momo onde bazana, monte de ba ko ya chuter. Parce que mutu ba ko la ba yeba quitter place na ba lay kolala. Ba rési aya le vite, le seul péchant na âge à 40 ans chez les parents, mais si la tonga immeuble na lupango na bango. Na il sait que ba ambition est si la fana na Congo. Est-ce que si la ça joue un mois na Congo? Asa sous un mois na Congo te. Asali une semaine awake na yepoto atongela déjà maman na bango bijoux comme maman bango lala la boutique était le romo na atongela parce que ambition na yeza ya komote mais biso na toyebi que si la banane 0 aneti na 40 ans chez les parents c'est la toute première fois si la sonda na vie na yango yo au lieu que tu pas kanga minoko ba yo sauter donc man sinenga zana banda ya bote ma première fois zonda yango c'est tombé télé ça maboko na ndenge ya cc tellement yemo ko mama bango za kajita za matalante bafini nga pona ndako wana na davina atira nga defi likolo tika na lakisa kol bayero wana lelo ko kolala la muti pa lo bité la soyo na mo fona ya ovanda wa sota ndeko na ngamba ya ovanda sila obima o changer ndako na biso de sila ovanda ndako na tika 2026 na ngote eza mpangu na yete eza sika zo futela obiso yosto kardo zo futela ka le vika ntia futela ka mama na biso aziza ba papa ale ba nyonso ba futela ka to mona ka bandaka ba kardozo Barcelone mwana muke asomba lopango tongo na commune ya Kinshasa talata clôture ya parcelle ya Barcelone on dit mateke le pont à Barcelone ata jour mo batika la hôtel au matelete boni ndaka ko futela ya sina matala na makasi bo là c'est la toute première fois na ba carrière ya sila nyonso sali sila Zwanda. Est-ce que bateau ba réfléchir bo croire ça là on analyse beaucoup me comparer ndako ya wana kudu ezabo Thérèse ya ndako ya baninga za bintie ko ya Thérèse ya propre za wapi ndako ya Thérèse ya propre eza wapi mais bateau ba kenema na ndako ya Thérèse wapi mais l'émission on dira boya ki défi ya bandako wana émission on alandaki ya boy défi ya bandako alobi ke basa la défi ya bandako te parce que mutu na mutasa na baguna e ana baguna ye mutu na mutana baguna ye mais ozo critiquer ya baninga na bintie kwa soki ya baninga eza ba bintie kwa bango kutu na mbia bazana eza d'abord loi ya nature ya mboka na bango bandunga fufu elala na salite okoti ndako sola kopola soki bandako ya misusu ezala ba bintie kwa ndako ba rési ok on a dit que ma peine c'est ça quand on va na bango et puis jour la reine aye la biso ndako ba rési ki mwanya bengi ndako ba rési atike ye ndako na ba kitine et tambola partout na ya na bijou la reine voilà camarade de Zoma on a ya ba pas de maladie na ye wa et loko voilà merci beaucoup les années 2025 c'est 2025 na biso la boniche Sili 2027 on a docteur Didier pasteur Didier Pasteur Didier, pardon. Bah, il a dit sa fiche, il a filmé aussi la commune. Bah, il a dit sa fiche. Non, le bana, RDS va sa conférence de presse, bah, tout na si la zone difficulté, ni bah, yo kati. Le quoi, on a na zaboué. Ngai, na posté vidéo, na na TikTok, na mega ya ngai, énergie ya ngai, téléphone ya ngai. Ou tout le quoi, bah, au bang, na makasi na TikTok, na oye tsotika. Bazo bang. Ngai na zaboué. Ngai na zaboué. Na yana qualifié mutu na commenter la taba rési na obanga na cha nani TikTok na privé on a mon habilité na obanga na nani obanga sur internet mais par contre préféré ba combien comme là on a TikTok ba message moi bazo finga ngasi kona ba compte privé kona la tsenyo ke ngande na elombe OK mana elombe na obanga mutu na solo za kuza commenter mutu mabino na cha compte na privé na cha compte na privé ba to biso ba cha mutu kutena na bona matanga ya matanga na biso ya mutajibe wa kufaki ya sege mignon to kutena na bango so tali pe ba video na ngami na TikTok mona kaza mupanzi na nga ba sala ba tuloko ani na ko pumbuse kuna loka papi ba sala to kwa nzi oma ga
moi mobali ye wana okola na kati ya nani ya Notre Dame aussi comme nani ba c'est la sega nani mess otala comment ko nzange bolingeni ko mais yo que nous ko ba dégagaka au moins ba mwana moi si soi-disant marié et la va chiffonner veste pas mususu abeti kuna sac et complet tashita na malembe abeti complet nous asake baile jina musuni yani kona kechi na makolo na matanga botika soni ko bato kwa baba esi botika soni voilà ba tika soni ba rezi yo ko loba ozana ni loba likolo ya Belvina Davina te parce que Belvina Davina batika o likolo otika la na culpabilité ya vie na o mobile bango bakabela yo basunga yo ba rezi ona bakanga ki ya fiola kiti na kina ko bitsa ye tata na ye mama na ye bomona ye kuna na parquet bakanga yo fiola kande tata na ye na mama na ye bomona ki na parquet soki Belvite lelo barezesa na prison te oyo baza nzoto akubana lokwa robot nani wana fashe kalongo soki Belvite te okende koviole journaliste wana makota prison te bofinga bato na soni franchement bofinga bato na soni nga naloba mpona Belvite na kopete baplati na niveau mosusu parce que moto abangisa moto aza te sila asali matalana na ye kuna na ndako ne ya kofutela atangi komba Belvite bango bayolata Belvite nzoto pourquoi pardon Barcelone mwana mokie asomba lopango tongo sila zaka wapi série au Barcelone asomba lopango na Congo sila zaka wapi aria shukuta wumeli na théâtre te lopango munene na bandali kimbondo sila zaka wapi c'est la toute première fois si la foot et la ndako voilà merci beaucoup pense matin d'autres comme l'épisode déjà na suka ya émission na biso un grand merci à tout le monde merci beaucoup na batuna sur balandaki biso ko bana na évangélique donc na suka ya émission na biso je dis un grand merci à mon papa héros dans l'ombre merci na yo vraiment nzambe a continuer ko batela yo pense matin d'autres comme l'épisode déjà na suka émission na biso bande ko balandi ba retenir ni depuis libanga yo voilà maintenant retenir à tout consommer film na biso pasteur Didier teaser bandalelo lobby déjà film koko bana présentation déjà na 16h30 présentation ya l'acteur Babandi lobby déjà premier épisode des autres bana que madame Belvia a tarani ba film été to consommer pasteur Didier oyo ko vraiment bien ma casse famille bota écriture ya musoni ya Belvia Kandila Patona merci beaucoup na papa Faustin Mambo de Bruxelles maman BBC Gemma la maman qui dérange regarde nouveau garçon Paris maman Gina ma bien la je te salue aussi la maman chérie à moi aussi maman Germaine Makiese Bianca Zanga Bambo Telebele merci aussi à Dipine et tout à Ekota la série Jeanne Ngo sur la carte à France en tout cas vous s'abonner vous liker vous partager les vidéos par commentaire na bino pesa la biso ke plutôt amelo ko ça bino ça la vidéo ngaso bo findi bino de boye bino ngana yebi donc au bas manga makasi moi je m'en fous non défendre le cas valeur qui est Belgique candidat patron merci pe na yo ngo zo voilà, merci beaucoup à toi, super ce matin. Donc, je dis un grand merci à Bianca Zanga, ma grande sœur chérie. Et pourquoi pas à Dipina, écoute, ma charge, l'habile qui a battu la 7e bagarre, mais à famille, Libota, et non plus solo, à Zalaki Bongo, à Pele, la biso, vraiment, qui dit, vous bénisse. Merci beaucoup, na Yemoko, Poutune de l'écriture, Belvi Kandi, et pourquoi pas, Duchesse Evelyne Tounani, en tout cas, maman sociale, il y a eu un respect, belé. Notre vie, Blaise Moka, Biba, le consulateur, Android, tomoni yango vraiment na kati ya Kinshasa ekosala kitoko makasi Yannick Bolunza papa na nata ingénieur Fabi Metal balobi yo oza na posa ya construction ya métallique en tout cas bengaka na numéro na ngai na 089 155 28 36 je répète encore piste 143 89 155 28 36 wana na komema yo ine epa ya ingénieur Yannick Bolunza mon vieux Serge Vital les bijoutiers respect na yo vie en tout cas na mona wolo ekosala kitoko makasi Béni Sangala, merci beaucoup na bien sur Obolanda Kangai, merci beaucoup na mon bière chérie ainsi que Baninga Langa, nyonso ya Facebook, TikTok, Telegram, en tout cas, je dis un grand merci parce que nous ça la kaka dengue toyo kanaka. Restez toujours branchés, c'est récimenté pour les scotcher sur notre chaîne Actif Finance Télévision. Quant à moi, je dis au revoir beaucoup, ça n'a pas été bien au bout du bakou ya pour l'émission na katia kilelo na Foster ngo motivé en tout cas beau s'abonner, les soucis non beau s'abonner, beau liker, beau partager, beau commenter. Yango des à la kabongo
bah force na biso. Merci beaucoup Pam Matondo de nous aussi vraiment l'itanisina yamba na badia Kilelo télévision Kilelo na Faustin Ngombo TV. Voilà, merci beaucoup na Enoch Luzolo. Restez toujours branchés sur Cimenté Collège Côté sur notre chaîne na Kilelo na Faustin Ngombo TV. Quant à nous, on dit au revoir.